Et voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre notre vidéo. Nous sommes à Kinshasa, donc nous émettons depuis la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre cher beau pays. Et on se retrouve dans la commune de Njili. Njili déjà sur l'avenue Rikingotolo, quartier Baumbu. 56A, c'est là où nous venons voir nos frères. On va essayer un peu de voir ensemble. Vous savez, nous, on en a fait des choses. On en a passé les étapes, même si c'était pas toujours rose, mais quand même on a affronté des réalités. Voilà, Dieu nous a fait grâce. Jusqu'aujourd'hui, en vie, en bonne santé, en équilibre, pas de nos efforts. Donc nous sommes là, nous sommes venus voir notre frère, nos frères. Donc on va le faire avec beaucoup d'attention, beaucoup de motivation, question pour nous de parler avec eux. Bonjour, bonjour. Donc c'est mon entrée. Voilà. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ça va? Ça va bien. Qui fait ça? Ça va? Ça va bien. Qui fait ça? Mais là, Je suis venu te voir. ok, un peu. Toi et ton frère. Oui, un peu. polakisa lolango na yo kozela te bawa nsima otanda mbongo na lilita yango wana lelo yebisa bango boye jimuko nanga bikola pe. J'espère que ça va. Ça va bien. Nayuta la bino. Kimeza nango. Ok. Mais apparemment, tout ça moi qui m'a. Ah. Y a plus ça noir. Ok. Vous allez bien. Voilà. Nous sommes Bio News Télévision. Moi, je suis Daniel Lebika. Le na sepele na otala bino. Bo sepele na boye na ngati apparemment. Po boza voilà nous bulobara bonase. Bulobara bonase. Ah mais bali baloba bon te. O baninga na loba na oganga te mais na loba. Tu comprends? Ouais. Est-ce que tu comprends? Il faut comprendre non? Donc na oganga te mais na loba. J'ai dans un faiblesse nanga, na la poème nanga, na mais je parle quand même. Ça va? Na une timba na une nzosi. Tu na ne babé ngani mpia na ne c'est comment? Timba. Nzozi. Timba nzozi. Timba nzozi. Ah timba et nzozi. OK. Ah. Bye bye c'est nga ke ba banzuzi bamoni na batimba ya solo. C'est bon te. Ah, donc ils ont vraiment logique te. C'est quoi dans le vrai sens du mot na nazalaka mukolo na normalité na timba na nzuzi na za mukolo. Ça mukolo ezala timba. Era timba. Ah, parce que dans quel contexte mo balobaki mutaka mukolo era nzuzi. Parce que ta bozana na libumu nzuzi atelabi soki na simba nzuzi mukolo ata pio na bimi na tikileki na nga akotikala pe mabe ya bima nanu après ya na obima ya monisco tant ya bima na mokili ya komitimba mais or que na normalité yeni ya nzuzi ya ni na yokeleki mabiti yo bima nanu après voilà yo kombo nani Chris ya yo Sévi na Christ
Bobotami na papa na bino na maman na bino, c'est ça? Ouais. Papa na maman baza encore en vie? Maman ka. Papa aza en vie te? Papa kenda? Papa afwashana yeye bana Kenda kenda inga piti chini. Donc papa kenda depa kenda benga pete. Donc boza pe na signe na été. kuna sinelo kote Même maman pas jouer attention là na été. ipa apena telefone usura nante. Donc c'est compliqué. Bobotami wapi? Na Kinshasa, na province. Utani Kinshasa. Ok. Na commune nini? Ah, bobotami na Kimbati ka place tozwami. Ah oui, ça Kimbati ngana wapi kuna njili. Ah, ok. Bon, en fait, tu y as le quartier 1, njili quartier 1, peut-être tu y a voilà. Bandeko bo ilimbisa nga na no se bino ke to na njili nzo to na Kimbanteke. Ok, désolé. Ok, bobotami na Kimbanteke. Boza na mbula boni. Mwana zana 17 ans. Oh, mais boza mapasa te? Mapasa. Mais mapasa nini boza ba âge différent? Nenga ikendela. Ikindila nene? Oh, comment? No wani. Ndeka baashi yango izaleli. Bah, c'est nene, bino boza ba jumeau. Comment est-ce que jumeau mususu aza na âge na ye, jumeau mususu aza na âge na ye? Ça se fait comment? Il faut tobotama jour moko mais tobotama ba air différent. Ah, dans bobotama jour moko mais botama air différent. Et moi ça mais il ça la différence, il y a date. Yana kwa ba nini kaya ba mikika tulanda na mwa mkinki. Ah, ok. Voilà. Bozo kula pe kana Kimbanteke yawa, botanga pe ba classe na bino awa. Classe Totangi na ma season mante. amongi zati. Ok. Kati. Donc botangi mais bosisi yango te. Vie peut-être vie pour na ba moyen maman za ye moko. On va arriver là tokoma. Donc bobanda na bino ba classe, bobandi mais bopoussa yango sino musika te faute de moyens. Bozwi ezate parce que bozo vivre kaka na maman. Comment est-ce que bosala possible survivre na maman na bino? Maman sala ani? Mama atika mo pétrole, mo ba galette, mo ba lamba kaka, ça bossa porte. Yamana tu vivre afana bo. Ok, donc maman asala galette, ateka peu pétrole et le peu que maman jouaka ni sala aki. Bo survivre na yango. Ok. Donc place bofandi eza place maman somba to eza place bozo fotela. Au futela awa. Ok. Bofutela boni. Mutu ya nini? Futela mama libu ya kaka malembe. Omona jusu afuti moi ke musu totika baniongo malembe kaka ufuta. Na monta boni mbongo combien? Motela ufuta $40. Ok. Donc dans les $40 wana ni sala ki bofuti après maman nga obunda na ye akosomba ba nini ba biloko mususu voilà. Moi libu ya kama masumisi abinga te moi pisi moi kombe bombi moi ba diletiana ba satika ka mona tiki moi mkia bombi ka bongo kaka ndenge nzamba pesi la ye afuti moi msupa tika moi koma baninga badi moi mona koli pa moi ya ni loba mwana sala moi opoti To beta mo lisolo moke ko bota mana bino ezai comment? Maman betere bino lisolo nini? Tano bobota maki c'était comment? Nana oloba. Bota mana biso neti ngai na bota mana difficulté makasi na bela
nabela makasi bazwa batunga chance mpe kaka nzambe alingaka tovivre kaka tozala na bomoi atiki te yango monike tozala ndenge tozali tobela makasi mama nyokama mpona biso papa ngo esalaka papa voyage akima na ye mpo ani maladi etungisa nga fort batunga ye moko azobunda nzambe mpe asungi kaka naza na vie. Ok, donc au bout ami, maladie qui s'est présentée et c'était pas facile avec maman. Babundi bundi papa a eu à kimi à tiki bino. Papa tika bino depuis na âge nini? Papa tika sola depuis moke ngande tina komi boye nayebi nana mona ya kutana misu te nde nakomi mpenza mokolo boye. Ok. Non, mon a été. Si non, comme bon. Et Nzuzi Totimba. Nzuzi, c'était comment Kobotama na yo? Kobotama, il est facile à Botami, famille sous-sang, Botami, Wanuma Koko, la Bamonunza, la Mima, Akuma Kumatete, Bando Kofinga. Nga kusubi sote tukaka na mama isa ezali pena facilité pour vivre pena mais nzambe akwa alinaki kaka tozala na bomoi nde toza ti lelo tozovivre kaka mwa moke nzambe mpe azobata bozovivre quand même moke nzambe mpe azobatela de jour au jour mokalize leka mpe azopesa bino ya moke ya kolia bozozwa mpe moke ya kolata mpe boza en vie en bonne santé et le monde maman na bino avec le peu que maman azwaka azwako se servir pour akolisa bino. Qu'est-ce que vous pensez en retour et en paix sa maman na bino? Si peut-être un jour libako et l'amour et paix sa meli bino, est-ce que vous pensez vraiment quelque chose à faire pour votre maman? Si le pena nzemba sungu biso pena tukompa ma possibilité na osalela mama na makambo nene mpo amoni mpasi mpona ngai ata ndenge nazalaki me abwakaki nga te azalaki na toujours wana mpona biso akosaleli mpena makambo mpena ya minene mpena. Ok. Et Timba, qu'est-ce que tu penses pour ta maman? Peut-être aujourd'hui ça donne, non? Si nzamba sungi ngai na sui penza mpona solala mama na lopango tolonga makambo ofutela oyo ofutela eza mpasi makasi eza mpasi ya makasi omona bayaka ye atelemi abandi koloba bato batondi batala esalaka mapasi na motema nasengaka nzambe un jour asunga ngai nakoma mpenza na bozwi mpenza tolonga makambo ofutela oyo ezala bien nasombele wana nasalelaka mama na oyo nazala nango mposa nasalela ye. Ok, na oyo ozalaka nango mposa osalela ye wana wana eza bosinga est-ce que bosambelaka? Oui, bosambela na église nini? ndeti nga aza témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah, ok. Timba yo mpe témoin de Jéhovah. Ok. Bosambela kuna bozwa ba enseignement kuna boyembela mpe nzambe. Il y a une chanson de témoin de Jéhovah que vous maîtrisez? Pas encore, ouais. Yo depuis bande église vous maîtrisez dans nzembo kaka te? Nzembo na bango ezalaka mwa difficile mpona okanga ke banzembo nde bayembaka na l'église ezalaka facile mpo okanga me bango sikoyo ezwaka mwa temps mpena mpo oyeba yango. Ah, ils ont un temps pour oyeba yango. Voilà. Mais quand même, vous pensez vous quand vous banzembo quand même. Mais ça va avec les enseignements, on va enseigner mais je bien. Et vous comprendre c'est nani nzambe. Et vous croire na e. Et vous ba 15 jours et simba. Et vous dans la situation vous en avez. Ok, voilà. Bobo termine qui m'banseki isarami papa pe neka izalaka akinae maman pas au débrouiller malembe. Mais il y a quand même la famille aussi. La famille de papa, la famille de maman et ba pensara nini? Ba fama mama
bafama mama basoutenera mwa biso moke soki tozangi toke toleleli te toapiaka bapesaka mais soki toke bakota fama papa papa davane esisa biso baya na petit même ya okende bafamile na bango même kutu ata bandeko na ye tolekana koma mama na sata wana ndeka papa abino mais namona kaka ata kuna kei awapesaka eloko te mpo papa ye moko to aboti biso mais akimini ayebosiko oyo azali namona anga kaka nzambe kaka tu abomba ngai oyo bato basungaka mwa kokuta banini basoutenir ngai tezwa mwa kambe so nazwi mwa eloko na ye napesi mare na ngai tolie kaka bongo wana ndenge tokendelaka. Voilà, donc bayaka baapportaka main fort na bango mais côté papa kaka nde ezala nango manfu. Ok, mais na nyonso wana nayebi te ne bobiki bobanda mpe classe boforce mama na makoki azalaki nango akokai lisusu te botikaki. Après bosalaki nini? Bofande na bino botekaka quelque chose bosalaka nini au juste? Tika mo basigarati mwa mke kaka wana tudebuyaka isunga mwa biso mwa ota mwa miga mwa somba mwa elamba mwa kata mwa suki oyo ete makambo minene osala wana mpenza ekoka suki mpo eza ekoka na wana donc ekoma te donc meme ofuta bafrais scolaire esimba te mpona bambongo eza mike taka bambongo bashimboki oteka mileki mwa mike oliko bomba mwa twa olina ntongo olia mpo baso olia omona ekoma te mosenga kaka bato basoutenir biso bapesa biso makoki tozonga classe bato wana mayele ndetinga na mayele oyo naza ozonga classe asa makambo ya minene me makoki mosusu eza te kwa omonike tofanda toyebika nzambe asalaka bofanda boyebi ke nzambe ya kosala kaka il est derrière sa parole pour accomplir et il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il va accomplir ce qu'il a promis. Déjà bozo croire na tata nzambe c'est déjà une bonne chose déjà na part na ye pour la motivation les besoins d'imelaye. Mais déjà na motivation na bino boke classe simbité faute de moyens. Boyo me kaka koyekola eloko moko te nayekola nasala boyo de manière est-ce que nameka mpe koganyaka mwa 1 franc tomeka mpe kosomba mwa mungwa mwa savon pour te soutenir mpe maman avec le paix qu'elle reçoit. Ndetinga nameka mwa kokota mwa informatique yekola mwa kosala mwa makambo to mpa koyelo mpe kode mpe telefone ekoti mwa wifi okolongola mpe na maboko apesa mwa combien nde ezalaka kaka na pena ya wana pena na meka pena na yekola pena kosala pe po na ngaka pena kosala informatique. Ok, donc déjà aux amours la curiosité voilà et ce qui fait que nous maîtriser na ba code ce qui net à bloquer mon schéma na mot de passe ou arrive à kosala na maboko sans ordinateur. Donc on go aux ordinateurs au sala suis minene. Ok, mutimba na mundu na ba dessin na maboko ngai na sala na spola na dessinaka na ngai nzambe apesi nga mayele na dessinaka omonike na melo yango mwa bakope ya kaka te esalelanga mwa boye nasali nazwi mwa mike natie na poche yango omonike na dessinaka kaka nayebi ke nzambe tato na bulo nasalaka un jour etombolanga ekomisanga motu yango omonike nasalaka badessin na ngai yango nasalaka nayebi ke nzambe osunga. Ok, donc dessin au sala oekolongo nayekolongo kaka nayekolongo place te kaka na nzambe apesi nga don yango omonike na dessinaka na pale kaka nayeba un jour so nazwi nakende boza makoki ya boza eza te yango omonike nasalaka na pale kaka nayekolaka kaka kotunaka bamasa basala bazongisa alakisa kaka na nde kaka ezalaka kaka yokanganaka me nasami na nzambe nazwa makoki nakende boza nayekola ngo nakoma pena oyo ndenge bazali bametre bazali mpenza ya RDC basala makambo na Congo ndenge apelenga nakoma makoki nde eza te. Donc yo odessinaka isa inné
obotami nango eza don mais faute de moyen fallait kokende kokolisa su mayele na ina kobakisa banini mais na bozar ne bamoyen eza te. Donc mais nongo desina bozwa mpe déjà cope osala portrait. Oui bacope eyaka nango mwa moto asepe esalanga baportrait nasaleli ye nazwima moke na ntina pushe eyaka nango mwa bamoko esenga vraimen ke nakoma mpenza ke bato barekone ngai faci vraimen ayeba te wi bapersone handicapé mpe wi baya mayele mpe bazali na kati ya kini basoutenira biso neti biso boye toya mayele toyala baba makasi te ya kosala mosala mwa makasi boyeboye toyebike na mosala oyo tatu otombola ngai nakoma mpe nadesina mpe bato ya minene babengisanga partout nazwa bakope ya minene na cadre kaka ya boulot nanga oyo. Ok, na cadre ya boulot na yo oyo personne vivant avec handicap oyo ezwami bino mais bosala quand même effort. Est-ce que tu comptes le moment moké bandeko batala bino? Ok, donc voilà. Mesdames et messieurs, vous comprenez en image, je suis là avec mes frères, les deux frères Timbana Nzozi et le va sepelaki tozana bango. Je viens de loin, je suis seul, pas avec le technicien, vous savez, on était un peu victime de vol. Matériel, voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui. Moi seul, donc et on essaye toujours de prendre les images et pour tout diffuser les vidéos bon on commence que makambu ezo le kanakata ville province ya Kinshasa. Donc bandeko bango yo baza bampasa bazwami na commune ya Kimbanteke wapi ezwami bango wapi botami wapi ekoli bango. Vous comprenez quand même l'histoire là bango par rapport ya nyonso pe bapesi message na bango kaka ndenge esengeli. Voilà. Tolali na bokebi nyonso mais nayebi te si peut-être yakoloba yakobakisa par rapport ya nyonso, mais j'aimerais quand même savoir que toza na biso bien et nyonso eleka bien mais posa mitema ya Timba to ya Nzuzi ezaka nini posa na bino? Si peut-être aujourd'hui le monde était à refaire olingo na libota moko boye ozala papa moko boye s'il faut tanga s'il faut sala boye s'il faut zala boye posa Nzuzi yozala nini to ezani ata posa na ngai suivi na abande mukita na olinga suti na botama pena personne handicapée. Ok. En plus nous avons dit que papa boye te pour ça papa moi bien a joué en charge la classe au temps aussi s'occupe de l'université au sein pour aux hommes pour ça au salapi et on peut pour ça. Donc c'est pas facile de vivre à Kinshasa, surtout personne vivant avec handicap. Ouais. Ils a passé. Ils a capena passe pour kofinga et surtout na ba transport. Bakofinga atoza kuna zapena mbongo no futa transport kende siko za mbongo mais azondi tout monde ga mandia mongo ko bibisele carte pour bika ba personne handicapée bele bazana ba carte ka bibisi carte mais atoza no bongo te wala ituka ba kombwa mais soki ulandi pe ka nyonso wana okubanda kosala makambo ndenge bato mpe basalaka te yango wana na milongo ya pena nazaka personne handicapé nazaka na mimonaka nde bato nyonso nde baza ndenge mpe nde nazaka makambo mpe moto oyo akokosala nga mpe na kosala tato mo akotunga na leki personne valide mo mpe boye na mayele mpe na makambo misusu mpe mo mpe nga mpe na leki ye mpe c'est ça pena ça. Voilà, Timba, tu peux rajouter si c'était à refaire. Soki eza mpona nzambe banda mokili nakolobaki ana nga handicapé mais azala papa moko oyo asoutenir yo na makambo na yo oyo ozosenga nyonso ozosenga po ndeti nga boye namonaka nalongola de afusi na mokili namonaka ke na moto ya molai na nga toyaka ndenge moko oyo osala yango nga mpe na kosala moko ye kutu aluka kuteme nga na osala effort naluka nazwa moke nata na pushe osenga kaka nzambe asunga mpenza
so tomona bapoto tomona bapeso handicapé mais aza na poto mais aza ndeti biso te ya kini aonyokama boye mais biso ya kini eleki siko bato mwana kenze bafinga so olandi siko bongo kofingana ye découragé yo raisonné omona bafinganga boye po ani mais so olongoli ka fusa wana kaka obi te nga aza lokola ndi bato mosusu bazali bato molai ndenge azali ndenge asa ndenge mpe na so omonake makambo nyonso tu ozwa vie omona bapersone bapetit taille mosusu omona basengana banzela mpo anini amizwa yo ye te fo ozwa yo make wunde naza boye naza motu fo naluka nabunda nayebike un jour ekosimba ndenge nabundaka nayebike un jour ekosimba tolonga na mona na makambo toza nango un jour okóma mpe baplace mombo mpe okanaki mpe okóma mpe te okómi yango. Voilà, okomi yango. Nzuzi, qu'est-ce qu'on peut dire na baparents oyo baza peut-être bairresponsable par rapport ya basituation ekomelaka bango parce que bino te boye lingaki boya boye na mokili eza quand même mpasi boyi na bino na mokili boye bomituna mpe baquestion bozwa na bino biyano te tata nzambe ye moko ayebi. Mais qu'est-ce qu'on peut dire déjà na baparents oyo bakutana na basituation boye après bakimi batikeli mama charge moko boye la pauvre maman qui n'arrive même pas à gérer parce que na pas situation mboka na makambo mokili donc ça va pas parce que bosala ndenge nini okoyebisa bango nini mpona baparent oyo ndeti mwana abotami personne handicapé akimi na oloba na bango ke eza bien te ya kosalaka bongo okoki kokima bien sûr okimi abotami bongo okimi lelo soki oyoki eke abongi akomi mpe na position après okoya na nsima ya kosenga ye bolimbisi to ndenge eza mpenza malamu te ya kosalaka bongo ntango mwana abotami zwa lokola bana nyonso zwa mpenza lokola bana nyonso oyo bazali kotangisa ye soki makoki eza mpenza kotangisa ye po bapara misusu akomi mwana ko so abotami bongo aza bana misusu bapersone valide avandisi oyo aza infirme atangisa bapersone valide batanga mwana yo kutu kosala nini yo vanda nono yo mpe no kokende wapi ata batangisi okosuka nokabu yo mpe no na vie kozala naye mazotangisa mwa kutu bano mpa kotangisa bakoli mpe mwa mpe misala mpe eza te mwa kutu ye mutu atangi te mwa mpe nzambe asungi ye apambwami akomi mpe na bozwi mpe ya kokama kolika kutu bapersone valide yango mpe no bapena bapara bongo batika bizaleliana oyo basalaka. ok batika bizaleli oyo wana basalaka mwana nyonso aza mwana quelque soit condition na ye nzambe nde moto apesaka nzambe nde ayebi comment est-ce que bango bayaki bongo na se na moi et ça fait mal komona comment est-ce que bato batraitaka bino esalaka bino mpe mpasi bomitunaka baquestion ebele mpe bozwaka babiyano te nzambe ye moko ayebi mpe nzambe ye moko ayebi comment est-ce que akosala de manière est-ce que bozala épargné na vie oyo boza na yango yango to yango te yango eza mpe na bongo. ok voilà déjà dans le bon dans le calme eza mpe na bandeko mosusu baya lokola bino batimba barépondre parce que tu vois mpe na bacondition lokola bino mais bakoma na vie moko boya loyenge mosusu mpe bakoma kosimba machete bo okoyisa bango nini timba nga nayebisa bango kosimba machete eza litomba te yekola nde mosala yango wana nde ekofuta o lelo osimbi machete bakangi yo oke prison binomo ate ozongisaka bino kaka zero malamu ke bunda yekola mosala kota eloko boye yekola nzambe ayebi ke atikaka te pa biso bato ya boye so oza kulula omo ate yo moko ozaka ndoki ya vi na yo mposo oza kuluna ezaka ndoki yo moko omisufu yo moko mpo moto molila ye kutu babetaka ye bazonyoka ebosiko yo pete te aso oza kuluna omona te ke omiboma kutu omela kutu ya mokili ke okufa mpo omona omona biso bapete te mosusu tomona tokufaka kaka mpo ya nini tozala makambo wana te ya masheti ya bakuluna te tosala ndi bamosala lobaki ya bamosusu omona basala makambo na bao mosusu me ya masanga me oyo bakikuluna wana vrima bapetite ya mosusu bazala nango te ona asinga kaka bapetite ya nyonso oyo amona te so oyebi koza kuluna olela masanga
zwa vi na openza Au sérieux. au sérieux. So zwi na lo yenge wandi pe umema na lo yenge umono usutuve na kuma boye pona nini kuma ko boye basala nga boye bazongisa nga boye wana esa penza ya moto zwa vi ya sérieux ye kula musala sala nyonso esengi mbala sala ka sala voilà. Sala nyonso mbali singila sala ozwa mbongo pe orobika na yango. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de notre entretien. Toi qui utala bino, to sepela yi vraiment tout pitalelo, bandeko batata ba maman batali biso de partout. Oui, puis sa maman, bo pe sa maman mbote, le jour maman a ozala, to me konsola pe na ye, to e ba commerce que ozala ka mais bobota makabino mi bali to bobota ma na bandeko mususu. Donc maman boti bino ka mi bali. Ok, donc les deux garçons. Mais bon, mais quand on aider maman na misala, parce que tu as vu qu'il y a un ndaku, pas de basala misala les abana, basi ba mbel bazara un peu m'en fou. Est-ce que vous arrivez quand même à gérer avec maman? Oui. Ok. Sala c'est plus babasa to kumba kapi. C'est pour ça que wenze betu kindaka liti ta sala wenze. Eta tukaronga tuka mai, tui mai zate na tuki pe mai na tosi biloko ka bongo tukinda. Kwa mama sala azate so de salpete tu pas sala pe azate. Ok. Mais bon, si retrouvera pe na baka o ezara, ba mama pasa ne ezara ka. Nous va passer ni bazar na mo ba cohésion mo boye, ba na ba point de repère na bango, bazana ba biloko mo ekokana kwa. Moi qui désordre ba mama pasa, moi mutu passe ba mama pasa bo ki sa pe ba mama est-ce que comme il a bino be? Qui mo bula ba mama pasa. Et qui boye binenge ezala ba non? OK, comme il a bino be? Biso penza tuza pino komite. Biso tuza me passa mais tuza ndenge na biso. Volume. Biso penza tuza kabongo te. Tuza ba mapasa mais tuza ba ndenge na biso o tu viva comme tu nom tu azana ndenge na penza o azaila. Ok, donc batabato ndenge na moza bino vraiment bozala exemplaire, vous aidez la maman, bozala bien, voilà. Na bosala ngo ningi sengeli. Na force tout avec conscience. Na force ce que wale komi mabe. Tout ça on va la mtimo emoni ke mai zate otoka mai lubu sali bu se komi ko batinda kayo na force sala bu wana ekomi mabe. Sala apende na bolingo penda ya kosunga mama ningi zala. Na bosala ngo volontairement. Ok. Merci beaucoup. Si peut-être s'il faut dire un mot à maman Abino, ce qui a joué libaku yota la vidéo beaucoup ebiseni moko ntuzi banda. Celui pena maman a joué libaku yota la vidéo. Oui, c'est pena. Na aussi pena ba merci pour ndenge abatela ngai aboti ngai abwaka ngai te lokwa mama misusu ne basala katinde na kolibwe. Merci. Ok, voilà. Timba, tu peux dire quoi maman soit joué du baku et là mouya ota la vidéo oyo atali pena banane mi bale kaka ya mi bali. Oko ebisa maman ni. Ouais, ngana waseka wawo ebisa ye ninga boko biso akolisi biso zamba sungi akolisi biso ba moyen na ye oyo azwi pona asalisa biso asunga biso. Un jour, tout soulager à CP là. Voilà, un jour soulager à OCP là. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. L'heure de séparation est arrivée. Vous mettez la fin d'une chose qui est son commencement. On était là avec le jumeau, qui est le la bango depuis qu'il m'batteke et ça dit bien. Kokutana bango donc Timbana Nzuzi donc trop gentil, hein, donc Boki quand même pour ça na bango na ka moi souci ko ka histoire na bango ni na beno na qui était la bango pourquoi pas mais bon moni yada comment est-ce que nazaki un peu na pause mais je suis de retour tout soit na bango j'espère qu'ils aient liboso mais Erosa peut-être il y a liboso té ndeko maman ndeko papa wala ndi biso si vous voulez réagir donc nous sommes là réagissez-vous
et j'espère que ndeko na bino bana na bino yaya na bino baleki na bino baota na bino baozanga te kozonga lisusu kaka awa koyebisa bino ke matondo mingi pe nyonso ezala malamu mingi. Merci beaucoup. Nga nakoma okende déjà bobimisanga kasi libanda nakende bopesa mama mbote bopesa ye toyaki tokuti ye te mais mbala nsima tosala effort tomona ye. Ok, merci beaucoup tokobima na biso. Kozela teba wa sima hotanda mbongo na lilita yango wana lelo yebisa bango boye chimuko na ngabikola be nakupenda mumezolange fami nalingi bino chimuko na ngabikola be nakupenda Zorange famille solo Moutouach Matoa lege munene mwana bina ete kwa Chilo Jemira Abatila Abe Kalebas habillé en macar. Tangwangoyo yakola kisalo lango. Kozela teba kende na paradiso. Te espoir mambo te. Kozela. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande.